site wana so mona ke érosion ane umela pona nini l'air ba yeko kunda ba érosion wana e komi na sekuna ba yeko yebisa bato akimbangisa ke non nini wana érosion ane zo kozwa direction ya église bomeka ko intervenir bon bakimbangisa comme bazaka lourd na kobimisa mbongo bamona ki no makamwana etali biso te egoleka nango basango baye ko intervenir bamoni que non message qui est na Vatican que érosion mo ezo menacer église ya Saint-Sacrement parce que église est un monument et yebani tina Rome a décrété albino batinda société mo italienne ya ko sala na cadre d'intervention pour na église ekufate malheureusement ba congolais lokola tozaka batu mabe ministre qui était en fonction na l'ère wana ya travaux publics bazako sala likambo pourcentage kaka oh liboso bo pesa pourcentage sur ça oh ba italien ba quand même biso to yepo to sala sabino to pesa pourcentage bon botika la ka ndingwana bon je me présente Maître Mandoli, un ancien il y a Delvaux. Donc, au Pendabo Benga ke bambinzanto ko bakolo mabele no biso. Alors, lelo na cadre ya émission tonto lobela histoire ya érosion na Mbinza Delvaux na commune Ngaliema. Bon, na o etali makambo érosion sengeli koyeba ke Mbinza d'abord ezaki mboka mo ezalaki na se ya banzete. Aso babenga kango jelo binza parce que zelo ezalaki trop et puis mboka ezalaki mingi na se ya banzete. Mais lelo soko tali okomona ke mboka ekomi pendant très ensoleillé, ça veut dire que cause banzete mingi ezali soute. C'est parmi ba cause ezo sala ke lelo ba érosion et salama. Au départ Mbinza tango bandaki ezalaki na plateau ya sekuna na maya zelo. Oh lelo sike komi sika ba vie ngimbi lelo ba ofala donc côté ba benga site masikita mboka ezalaka wana. Alors route ya esclavage ya besclave ezalaki ebima euti matadi ebima na kota ngomba kikusa eleki vale ya maya zelo ti eke kobima kota gilfe mati Mbinza village ti eke kobima Mongalema. Le besclave bazako uta na matadi bako yela nzela wana ya makulu ba umbu bazaki installé na se tango baye ko construire chemin jonction ya route ya Makadam Salamina Matadi Kinshasa nzela bandi kokende na nzela mituka alors batu wana lokwa bazotekisa bakwanga na bango moya kofanda seza kuna clientèle ezati nde balandaka koto oyo baye ko monter siko Mbinza epaboy na sommet a na likolo Mbinza ezaki na deux jonctions partie à côté ya ngambo ya côté Ipende donc tolo ba bandi netina na rond-point na place to benga lelo triangle ti ekiti na lalu et puis deuxième partie c'est là qui ko banda lalu ti ekei na station essence ya Shell ezaki na deux makonzi bazalaki na côté likolo vers Ipende ezaki na fumu matuba na fumu mukwala na sekune ezaki na fumu matendele mingi na côté à moi cimetière moke ya laiki tikala wana azakufanda wana côté. Alors mboka ezali na forme ya crâne d'abord. Na likolo awa eza plateforme sika Makadam ezali côté ya lalu ekiti pante ekeiti na maya makelele côté ya ngambo ekiti pante ekeiti na maya tozobenga maya jelo binza lelo bazobenga sangamama. Donc en fait mboka ezali na forme moko ya crâne. Déjà position déjà ya mboka ezo prédisposé yango na érosion. Po plateforme kaka ya likolo esika Makadam ezali muto ezali un peu plat. Menacé o etikali soit okiti na ngambo ya côté ya Sangamamba soit okiti na ngambo ya côté ya Selemba nyonso to eza ba pante. Alors l'air basalaka mboka esifandi na likolo. Maintenant ezaki na ba collecteur ezoko mema mai na nzela ya se muso ezaki na likolo masikita muso ezaki un peu awa côté ya top muso ezaki awa côté ya Kimbangiste et muso ezaki côté ya avenue artisanale soko keyo lelo to bengi avenue ya esika bar ya Delvaux ezali l'ancien Wenze soko uti
na makadam omoni sika bureau ya lelo ya nani babenga nini Tigo balabala wana ekei na se soko landi collecteur musu ezalaki wana ekei tina mai mosusu ezalaki côté école officielle en fait ezalaki na basérie ya bacollecteur ekomema mai ya mbinza ekendeke na nini bacollecteur wana souvent ezalaki bacollecteur moko ezalaki baforme ya banoa bacercle moko batole moko ya makasi ezalaki na forme moko ya demi cercle bo so bakangisi mibale basude yango esali lokola cercle alors ezalaki lokola tunnel ekota na se mabele tous les 100 mètres ezalaki na bapui ya aération oyo bato bakokita mpona kolongolaka zelo biso kutango toyaki bana mike tokokota na batunnel wana tobimi tozwi mopepe place apui ya aération ezali tokote so ti toyelobima ntina mai ya zelo nyonso to ezalaki okende obwaka mai na vallée ya mai ya zelo. Mais avec la négligence, tant que tu as dit que kata bazamba banini bapui wana ekomaki a découvert. Lokola mboka ezangomba ba premier puits tant bani ko kata na soko tali be érosion wana mingi elanda kaka schéma ya bapui wana. Bon, première fois tant que ça vers les années 67 na l'ère wana ba bengisi ba compagnie belge lokola ba Dimon van der Ven nani ba Coletin ba Oxeltra béton ba yaki ba meraki ko kitisa banini to ba sali yango na se eye ko sila mais suite à négligence kaka l'ère bato comme ko lotir mboka ba teki mboka na se kuna na désordre ba nzete nyonso tout presque zako puisque ezalaki biso soko leki oleki a venu ba umbu déjà nasé déjà zamba déjà c'est bandi alors banzete wana nyonso tout temps bandi ko palula yango et urbanisation zaki a outrance bato bayeka ba koti sans que ba observer ba norme ba koti nanu d'abord bon bandi ko luka ko installer ba caniveau après mboka loko les zelo na zelo banzete wana siko mvula tango ezobeta banzete ezaki ko kanga mai na matiti ezali soute et bandi ko gratter mabele surface mabele ezokende de plus en plus. Tango baye ko kabula quartier ya Ipene côté ya Masikita ngomba wana nyoso tout tango balongoli ba zamba wana mai nyoso tout ya Ipene e bandi ko kita na tête ya source ya mai ya zelo voir même ba rivière tozako sokola mususu kundama suite na ba mai wana ezalaki na chute moko ezalaki même côté ya Gulf chute moko ezalaki à peu près na kasi ba 5 ou 7 mètres. Les lots sont comme on va comme au 450 makolo pona nini vague ya sable ezako kitana se chaque mbula soke ye ezokunda alors ba mbula wana tanga ezoko beta ndengwana e bandi ko lia ba caniveau wana awa na se awa érosion persista ka mingi o lelo e comme lelo site ya Mataba o ya Kimbangiste wana. Et je signale en passant que Mataba est une mauvaise interprétation. Il y a combo. Mataba, ça n'existe pas dans Binza Delvaux. Et ils allaient quitter un bateau sala, bateau tiabare, baléa ba honoré chef coutumier moko azali en Fumatuba. Mais comme bateau comme M, ba commune majuscule, le reste ba commune minuscule. Iwana siko bimage lokola A. Il y a un peu Mataba, mais Mataba est une signification mon Binza. C'était un Fumatuba qu'on a volé honoré. Mais par erreur, il y a orthographe et bima Mataba. Alors, si tu wana so mona ke érosion ane umela pona nini. L'air ba yeko kunda ba érosion wana. Et comme na sekuna, ba yeko yebisa bato akimbangisi ke non nini wana érosion ane zoko zwa direction ya église. Bon meka ko intervenir. Bon bakimbangisi comme bazaka lourd na ko bimisa mbongo ba mona ki no makamwana etali bisote egoleka nango. Basango baye ko intervenir bamoni que non message qui est dans Vatican que érosion mo rezo menacer église à Saint-Sacrement parce que église est un monument et yebani na Rome a décrété albino batinda société mo italienne ya ko sala na cadre d'intervention pour na église ekufate malheureusement ba congolais lokola tozaka batu mabe ministre qui était en fonction à l'ère wana ya travaux publics bazako sala likamba pourcentage kaka. Oh, les bosses pèsent à pourcentage sur ça là. Oh, bah italien va quand même. Bisous, tu es pour tout ça, Sabino, tu pèses à pourcentage. Bon, botika la grande ningwan. Alors c'est ainsi que la négligence ou la érosion est comme matati comme awa.
ba société à liboso yaki ya ba société mo alukuta ya bato moko boto yebi kutunzela la te soki etibete ke soki bandini ba yaka nazana ba photo wana tuna bani to tamba bandaki ba yeko kuta érosion ezo salama bazozwa bambadi bazotia na kati batie bambadi na bato pour na intervention mo rapide ingénieur na habite soki ingénieur auti wapi ba yeko tonga ba miraille likolo bambadi. Même biso bato quartier to kene tepsiki non liboso fallait bolongola banini te non bomba mayele na basali dig wana tango explosaki yango moto yaki kwa grave situation awa nde yango no moni érosion na ko tikala awa donc babundi bakokite nde bayage ba chinois baye kokota ba chinois penza siko tango baye olie baluka to kansaki bakokunda érosion non baye ko creuser ka niveau na collecteur na kati ya érosion tinde mo mona kango wana bon moto aye ko bagisa clou ya suka matata ponyo aye apesi don ya 100 sacs na bato église ba clôturer nani lopango croyant que baya ko salisa nzoka ya apesa po ba clôturer po érosion e mona na kate na bato ti lelo ndenge baleka kangwa no zomona miri yo kansi lopango za makati me na kati érosion donc comme neti ndenge Jésus alobaki sépulcre branché à la chaux ozomona wana libanda kitoko me na kati poubelle. Eza kutu na période mo bakomaki komaki ya boire ba immondition sa villa bakoma obenga ngo arrêt solo solo ezolo ngwa wati na selembao ni tete intervention ya basango te pona classe ya bana lelo nde to respiraka te. Donc voilà en quelque sorte donc cause érosion ezali kaka déboisement na lotissement sans observer norme ya urbanisme nakanisi pona cadre lelo to suki na biso pona temps tozana ngoma nga nazana nga disponible komona ngai maître Mandoli nazali maître munene ya arts martiaux na Mbinza bayebi ngai je suis ceinture noire 7e dan na karaté 3e dan na jiu-jitsu grand formateur donc Mbinza toko pena véritable ceux qui bolingi boyeba histoire ya Mbinza ou bien ya commune Ngalema en tout cas ce qui concerne ba site na ba place minene biso toza ba natif ya awa ezate bato bawela kalokumu ke biso ba minato kote ya ko bakisa te na koli awa na passé donc vie na nga nyoso tu awa to yebi histoire oyo ba place nyoso tu ezala important na bato oyeba esika ofandi ezanini po yeba pe même to ko développer yango fo yeba okobandela wapi kusukila wapi parce tozomona mingi na mboka na biso moni oyeka na esika oyebi ata masolo esika ondenge zate molingo changer nini soko lingo changer makambo fo yeba nano ezalaki liboso ezalaki ndenge ni po yeba ndenge o changer to mona ba mindele même bazamba mingi ezali totanga na ba livre ba histoire mais ti lelo ezali so balimba sala eloko fo ba étudier nano est-ce que eloko wana eza nécessaire mais biso tozobebisa ba site belé pour la nini kozanga koyeba. Alors numéro na nga ezali 081 50 85 297 na répéter sous 081 50 85 297. Donc naza disponible, naza ouvert. Ceux qui mutaza na posa information, au contacter ngaka na chaîne oyo na numéro wana, okozwanga naza toujours à la portée à tout le monde. Na pesi bino bambote mingi vraiment na sepeli na ndenge ke komi pena ke to kundola ka makambo abui. Pour ancienneté ya mboka nyoso to ebongi histoire nango ezala consigné na municipalité. Merci beaucoup. Merci Bandeko, c'est toujours papa Maouko fois ku 500 na se bakana balemba bazwanga basala pe logo to boyo tiki kombo ambwa kaka ndenge na lobaka na bino ngai bul nange salaka kaka ya kusekisa bino bana poto lisolo yo nazobetela bino ngo mingi bana poto po salamaki na poto noko abotama na mboka akoleli na mboka précisément na mboka Bandeko mbala moko mwana kasina ya zalaka na France abengisi noko na France tango mwana kasina ya bengisi ye na France noko kokoma komi na France tala kaka mwana kasina ye kuna na France déjà misalama ayebana asala déjà kombo asaleli noko ba mikanda makambo nyonso noko kokoma komi lelo na France lobi nango na tongo noko azana liberté kokende kutambola partout alingi poza na mikanda na ye Bandeko noko abimi noko ake kutambula kukende noko banaye kukende kutambula ake kusertuve na aéroport akuta mama na avion oyo niyo moko noko nenga zawana depuis sa naissance tia komi sa naissance bongo atikala nanu komona avion ndengo wana te mbala moko noko place azalaki amoni mundele
apusa ni place mundele azalaki ayemba la mapa mundele ha mundele akima ya ye nani bala mangu mundele atuniye tidi yoka noko mundele kima ya nani noko azotuna mundele na Kikongo eloko ya nani mundele pasongiseli noko na français tidi noko patuniye lisusu kima ya nani mundele atuniye tidi noko akei bandeko apusa ni liboso ake kukuta na lisusu na ero cargo ya munene na libongo ivandi pena boye na libongo mbala moko noko akoti lisusu tangu noko akota moni mama na masuwa oyo yenano amona te mbala moko noko pasa salaka moni mwana mundele ake lisusu atuni mwana mundele kima ya nani mwana mundele atuni yetidi noko atuni lisusu na Kikongo kima ya nani mwana mundele lobi tidi bandeko noko asongi na ndako tangu akutana na mwana kasi na ye ayebisi mwana kasi na ye bubu meme tambula mingi memona babima mingi na nzila kasi memba na yuvu sabau bametubila munu kaka babima yina ya tidi bosi tidi ina nani yandi kele metidi ina anke na babima mingi pena anke kufwe mwana kasi na yepe fala explique noko ke tidi wana bazolobila ezawo yozo kanisa te atseki kaka noko pa moni yango normal noko pa lali na ye lobi nango tongo etani noko abimi lisusu akoma na eglise moko boye bandeko akuta tala batu ibele batu baza ibele ya kusakana te noko mbala moko atala kaka boye amoni matanga amoni photo mbala moko noko atuni batu atuni mwana mundele moko asalaki pembeni alobi amwana mafwa ya nani mbala moko mwana mundele pasa salaka zongiseli noko alobi tidi noko azongeli lisusu mafwa ya nani mwana mundele azongeli lisusu tidi mbala moko noko azongi mbangu na ndako pa neve na ye ayebisi alobi bridada mubanda tubile ngeke tidina anike kufwa babima yina yake na yau ya mingi zina bage bana monila ni tatu bage kufwa yani ngemona bani kufwandi bana kini bana Kongo tika na explique bino di solo na lingala noko alobi nini alobi ke tidi wana ya bana ko kanisa tidi ba mindele banda ko tuna ye eza kombo ya mutu soki ya tune loko ya nani bango ba yebise ke loko yo eza ya tidi ye mbala moko azokanisa lokola tidi wana za mutu ye na matali na ye kanisa bazo seke loko wana za tidi nzoko loko wana za tidi te na yebi ke bana poto bolinga mingi masolo eza na mo éclaircissement oyo bolingo olanda masolo na ngai limero na ngai yango ya kets na bosani oyo ya chaussette pe na bosani ya senge pe na bosani me na kutala limero na ngai ya suka soki na moni yango na kupia bino merci c'est toujours papa Maoko Fwa kusengisa na se kolo longola ngai bomoto lakisanga bonzambe na yo bomoto ekweya bazwaka nzambe bapesaka na moto abraham azwi nzambe apesi na isaki aswi nzambe apesi na jakobe o yango biso tosengi bonzambe na yo papa onode yes. Latisanga bonzambe ya molanga bomoto latisanga bonzambe kala langolanga bomoto nalaka bonzambe ya molanga bomoto latisanga bonzambe bomoto ekweya bonzambe mataya ya molanga bomoto latisanga bonzambe mapesa bomoto elongwa ye bonzambe mataya ya molanga bomoto latisanga bonzambe linanda e milimo ebika lelo yo molanga bomoto latisanga bonzambe bomoto ekweya ye bonzambe mataya ya molanga bomoto latisanga bonzambe na bonzambe na yo mama Sara abotaka Isaka molanga bomoto latisanga bonzambe na bonzambe na yo mama Ana abotaka Samuel molanga bomoto latisanga bonzambe na bonzambe na yo makasi na biso nde mabondeli molanga bomoto lelo ya latisanga bonzambe Daniel na libula bakosio akomaka nkosio molanga bomoto latisanga bonzambe na bonzambe na yo linda na Daudi ekangoli Sauli molanga bomoto latisanga bonzambe na bonzambe na yo Dawidi akwesa Goliath molanga bomoto latisanga bonzambe bomoto ekweya bonzambe mataya ya
nzete ya moseka bolaki mai he